nga zaka na fikino fara fara maison mère betaka na quartier matin oyo ba yembisaka Fally Nzembo affaire et salamaja alors Fally ayemba 100 kilos de fleurs. Ouais, maboko pour faire chair de poule. Ouais, maboko pour 100 kilos. Jampi mongala mwana mabenga ye. Jampi mongala mwana mabenga ye. Jampi mongala mwana mabenga. Ya merci, maboko pour faire chair de poule. Quartier matin ba kimaka ta quartier matin est grand complet na faire na Fally na batutu mais ba kima désert maison mère tout froid pas ye mabe quartier matin la thèse alaka sera ba fait sam titre matin lelo mais matin lelo et comme maman ba sentiment bonanga aga bimi ya otanga mamba kofi aga mukie atangi aga wenye musika quartier matin et sinon quartier matin azana musicien te azana raison de la thèse ala na kala matin lelo na ndenge makambo za suku na te ba usanga mais peso fini mutu so fini mutu ba kanga so lobi na mutu osale lelo ni moko mutungu ba omosane ba featuring na bana so aduni Fally pupa muto apesa mbonga futa ba danseuse mona nani ya kofide wapi qu'il est premier ya Fally nga na otuna ngai ti jusque là qu'il est premier Fally et lekela nga na ebite na ko sala nini na soyeba na nini na soyeba te Fally pupa ouais le numéro 1 bah numéro 2 non vous pouvez ça ni vous t'inquiète non mais la période ouais Olé Moulassan. c'est un ignorant je n'étais pas na bandeli yango na bongo na balanga ke az individu pour na respect na ya wenge na pesa ba respect tout na wenge mais c'est un ignorant numéro 2 ce que ça donne et quoi j'appelle pourquoi ni bolinga innocent la ti montre ne ya bien boya bolati si ndoki $60 000 botuna mama ba monte botuna ka ba aigle ba bisha no mama monte on est petit monde qui a pumbagi monde za ndo qui a kwei ma papa donc kindo te sili ça c'est sili buto kangesko je respecte mon vieux on est ensemble botuna mama ba monte ala ndoki na ba tinde ba ndoki na ba fanatique Fally ba ndoki na li pour le combattant les gars roger le combattant dans le biango so misi Nzembo orumela to okufa pour la salaire du péché c'est la mort asali mabe trop jusque là Nzembo ne to le pétage yango na bokanga data lelo dele sa okufa kala te Nzembo to lelo za pétage Batu bayate obanda bango mabe invitation au la ardoise mais avec divers bah invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko les grand menuisier bah invitation en carton na ba follow nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngambo ka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre notre émission. Donc, bienvenue dans notre chaîne Congo S5 officiel plus télévision. Donc, c'est bien moi, votre humble servante, la diva Sandrine Bamana. Autrement dit, bah, c'est la 4h30. On va dire la 4h. Donc, merci de notre. Donc, voilà. Lelo to elibino ba news kandé ezalaka to melibino moko ya porte-parole donc mon le a fait rigola Liverpool les combattants donc ça awa avec lui on va parler de faire rigola mais to toucher no ba point mzo selon ka actualité des les kala mboka marambo ka ndenge ezali donc restez branchés et vous serez pas déçus. Avant de prendre mon invité d'aujourd'hui, j'aimerais bien
de remercier mon boss. Donc je dis un grand merci à mon boss. Papa Clovis il filme pas. Pourquoi pas maman Doris il filme pas. Yannick Bongondo, 4 fois mon bal. Je dis bien Yannick Bongondo, 4 fois mon bal. Je dis un grand merci à Bienvenue Mangoa Tamotema Annie Sabaote maman la Blancine. Là je dis un grand merci à Dadie Mondo Kolo Yoji. Mon thème est Karine Bamana, ma grande soeur chérie, les Karine Bamana Zawana. La diva de je te salue depuis Belgique, Bozakuna. Je dis un grand merci à ingénieur Rodrigue Mwanza. Pourquoi pas à Francis MK. Francis MK2, pardon, je te salue depuis France. Je dis un grand merci à Diki Bamana, TGV. Liverpool, bonjour. Ouais, bonjour la diva de la presse, Sandrine Bamana. Bonjour, je suis Liverpool, le combattant, le sniper de Ferrego là. Le président Fachi Beton a mboka na musique à Congo tout, yé oyambi. Donc, c'est un moment cassé, mais oyambi nga lisusu c'est la toute première fois. Na kota na chaîne Nabiso Agito, chaîne Nabiso. Congo S5 officiel plus télévision. Donc tozawa pour nous lever la makambu ya mboka pour musique ya Congo pe ezanga na mboka. Donc de lever la makambu Congo ya musique il faut to lever makambu ya mboka na biso. Taki ba congolais des pères et des mères, taki to linga mboka na biso. Bonjour na ba gaulois na ba gauloises na ba gladiateurs tout. Bonjour na papa Hervé ni Kaboroni na les padres les bartering au capi de la rumba congolais, au capi de la musique africaine, au capi du monde, hein, les rois de la rumba africain. Papa Batalian, papa Mathias, papa Colline, papa Baosé, Baosias, non, biso tout. Papa na biso les padres Nika Boloni, na bon séjour en France. Automoni, a auto de la biso, merci. Une meilleure chanson. Et été au Nzembo Mobo Yamabe. C'est un endroit qui déjoue Nzembo Sili, c'est faux Nzembo Eloba. Nzembo, au moment où Nzembo tango bimba ba comprendre que Nzembo za œuvre. Donc félicitations na papa Hervé na Moussalo sa qui to repona mboka. Au cela biso pe dynastie et ça déjà les colo. Place par au côté là tu éviter. Mère, pardon. Entrée, dynastie place par au côté là tu éviter. Ba moto na biso côté Paris na staff, il a fait rigolo là les padres au bateau basana yi. Oncle Adadangwa bana, vena biso Picasso. Oncle Adadangwa bana, vena biso Picasso Mayabo, vena biso Bergado Prince des Amunda, maman Dorothée Ferré, maman Dorothée Ferré ou soit sa mère à Bota Bergado. Maman Dorothée Ferré n'a pas su les bois. Là, on a baza, mes parents, il y a Bergado Prince des Amunda, n'a pas simbo tenant la générale Fiskelele, Picasso Mayambo, maître du Piron Chungu, il y a Oligola, il y a Chirigola, Mamari Makese, Nabana tout, Nabande Kotou, Bana Mikila, Poto Koté, Bissokina, Ebezara, DG Polo. DG Polo Moussala Kitoko, Maye les Belé, en tout cas félicitations à Moussala Osala. Vous avez au Moroté bureau côté Kineza, DG, il y a Pichu Botoko, il y a Guilain. Mavakala, Tracy Eleza, Garçon Plaisir, Bango tout Moussala Kitoko, côté musique, Marc Aouza Zawana, King George, premier. J'ai un garçon en musique à Congo. Moutamaye, la bête à Apé Makasi, Bambo Tebele, Nicolas, Adji Solo, Charlie Solo, Natak Chan Ferrari, Janelli, Yailous, Moussala Kitoko, Kunzardo, Blaise Créateur, Toubidou, mon Congo, Bango, tout l'orchestre Mobimba, mais surtout en forme, super en forme, tu répéter. Pour ça, le programme Tam Soutna Souka, tu commandement Moussou. Tu répéter à Bova chez les honorables chaque mardi. Et jeudi, tout le monde a posé les padres, tout le monde orchestre, et je volais, tout le monde a beau chaque mardi, jeudi. Tout le monde a 14h, 20h pour le moment, tout vidé, donc il y a au moins équipe complète. Mardi, non, ça n'a les padres, ça a côté sombi, ou yoki, musique na o. Donc consommation seulement, bah 500 pour ce mot qu'on a, membre changer, tout ça, on a mardi, ça répétition d'où. Jeudi, ça répétition live na. Direct yende on a vu ce Tracy Eleza so boy wana bino mo comprendre ni Moussale Kende on pena normalement vraiment Moussale Kende kitoko mais faire rigolo dans la conférence de presse le 3 septembre à Paris ba ndeko to mikili ba journaliste oya mayele oya bazobate bo kende boyo ka les padres bo poser ba question oyo ya bien pour ya zané Jésus en Panzasco sango. Est-ce que les 3 mois les a vraiment confirmé parce que non, ils ont confirmé. Il fallait aller le 17. Mais Rataki, sauf que faire autour de ma prison, Sika, tout non. Et ça là qui embrouillement à Paris, de compte que tout baya et belé,
mindele batalaki na préfecture à Paris na endroit où le padre ça bamonaki non ba rapportango et comme na ba mikolo woya yango etombe ndenge biso tomoni ba larguer biso message qui est le 3 septembre conférence de presse wana raté et ça déjà parti déjà ba ndenge ça dans la poto na on est parti ba 11h tam sous 15h donc ba air wana ya poto c'est le température il y a Europe na biso pe na Afrique to zelango après le padre temps aussi ça to landango donc to ça on a pour na le padre maman pour na mboka na biso il y a Roger le combattant les snipers vient en international les snipers combattant il y a Zara sniper international il y a Fachi Beton na président Papa Chéri voilà président Jibin Piana na musique à Congo na za siko il y a Ferrego là na musique à Congo na clan Wenge na ya président Fachi Beton le leader ya Mogo notre président donc beaucoup de respect Moussala qui toque les sous Moussala qui toque toujours combattu mais jamais abattu. On a peine à bon. Beaucoup kaité. Au Liverpool le combattant. Bon finga. Bon loba. Natika la combattant. Timu kona akufa. Et pour na mboka nanga. On a clair. Na clair ba propos tenir nanga que pour na Congo nanga. Photo loba. Merci beaucoup Liverpool. Tomoni merci Ezalaki merci mais na minute to venga ma liberté. Ma liberté. Ma liberté bimi. On tient la liberté. Ezaka ma liberté ezaka na kati wana ebimi mais ezaka bato bazolo bato so ko peso beta bato bazolo ba non ndenge nini mwana mboka Ferrego la atangi ka kombo ya bapepe kale les autres ndeni atangi kombo ya baviene ya wenge te atangi ka wenge muzika mais il fallait wenge muzika quartier matin até na quartier latin mais il fallait tata kombo ya até ya président Weranson na tepe ya le président Jibé Papa Chéri je vous salue hein ATP ya bango pourquoi tiété atangi na suka atangi ga wenge musika 4x4 quartier matin et sinon quartier matin latin zala na kala te latin zala na kala matin lelo quand matin lelo ndenge makambo za suku na te te ndenge elo mo za suku na te boni les avons et l'autre côté, on est en train de faire invitation, Makambu, je te jure, et l'autre on est là. Mais toi, sur la Bible, tu vas combattre, tout le monde a raté, et bien, mamboile, et l'autre on est là. Il y a moko mutungu ba oma sane ba featuring na bana miki. Siko elo on est là. Et mais yo donc vieux quadra, yaka o edenga, aya ande ko ede ba petit. Donc le padre atangi ba combo oyo. Il y a baéné la musique à Congo et ça vraiment normal. Elle a dit ça. Aké bien. Bien on a pour poser la question bien la diva. Aké bien. Toyé abandi papa wendo nenge pene salaka. Hein? Aïracha on benande to bandara likolo to kititi na se. Parce que tango akomi na se. Bon qu'est-ce oyo et bersa yepe. Oyo yaye. Atangi wenge musika nanu 4x4 tout terrain après yami balacheni ni quartier matin et ça normal pona ndenge makambo ekende po ba vie wana to atangi bazate singa dédicace kende pena ya kombo ba vie baza ba orchestre na bango pesa ba vie bazate ba orchestre pe ezate pona Congo so kufi orchestre pe zate to yebi yango to sana bino to mona yango malgré ba victoire ba viva ba ça ba effort le to comme félicitations bana viva félicitations bana victoire félicitations pour bino bena bo betaka to éviter ba orchestre monsieur ko tika la lobi soki eza ndenge nini na donc déjà exemple da tout monde et kende bien pour tout monde moi trop elle a dit fa tout monde moi trop mais ça va parce que on le padre akendaki na ba oyo na ba tika biso bazana mboka ya ba wei bazana mboka ya esprit atangi ba kombo na bango pour ba père na ye fatanga kombo na bango pour atangi ba kombo ya ba vie na ye ya nani ya wenge 4x4 par rapport ya nini ya te ndenge batiaki nano héritier watanabe dernier fils te tant pis mère na la diva tant pis pour les jaloux te tant pis mère pona ndenge alba longola ki dernier fils héritier watanabe mère moni mais côté wana fuma ba yate mais bango mona kala wenge baebi oni les padres ça là les padres à sa dernière fils à wenge 4x4 tout terrain
batutu bayebi même yemo monatemba expliquant bien babenga ye dernier fils ya wengi musique à maison mère devant Ferrego là elle a dit vana ko cité eza bon eza problème te eza pour la musique eza pour la musique ya Congo ce que eza pour na banani so za na code la div eza pour la musique ya Congo so ko kutana ba Nigeria so ba choneti fara ba misu ba kenda awa nani akobotola ye kodia ngo eza nini omote ngai na lo bagay lo mo soki moto na tembaza na kodia eza pour l'intérêt musique ya Congo eza pour l'intérêt bana wenge ya teke moni lelo oyo Ferrego la la dernière fils à wenge 4 fois 4 tout terrain bon tout monde a voyagé na wenge 4 fois 4 tout terrain mais vele biso ajani auto lo bango ke ngai kuta jani na beta na wenge te jile ta beta na wenge te babindo ba beta na wenge te Sega beta na wenge vena biso maniata na peso bambote vena biso Ferrego la beta na wenge vena biso melia beta na wenge mais la liasse je te salue depuis ba auto lo bango même si koko liasse lo biango na bato bazo bendela ngo débat c'est que baza bato kaka ba bourrique ba bato amitu po bon mona ke moto na temba benga dernier fils à wenge maison mère ba didi la coste ba auto lo bango dernier fils c'est wenge maison mère ya wenge 4 fois tout terrain a otika la Ferrego là devant VJB devant Vientone ba administrateur à makasa wenge eza JB na moni ba poser question ce qui est ça que eza atangi ba kombo ya ba vienne ya wenge 4 fois 4 teza eza teke pour azana kanda wana te a préféré tanga ne ba kombo bato ba tika biso après ba ve bazana bango ako uta mikili akoya na ko uta mikili akoya akozala na bango déjà wenge musika wenge que concerne oui oh il y a ça 100% wenge 4 fois 4 peut soutenir qui fait rigola que c'est quoi tangi yango tangi te yango na biso ke ba vie baza to sana bango to zana bango fait rigola azana bango akozape na bango uta poto oya azana bango donc ça na ngutu satembe sato ke na ba analyse oyo lelo ba tusu ba sana bango ezanga na mutuna makolo elle a dit fa analyse ezanga na mutuna makolo donc faire azawana musique oya bimisi ma liberté za nzembo lelo to yoka na ndenge faire ninga souffrance tout faire amoni na prison na 2 mois sali alo bien on a nzembo na to zo ndeta to yoka nzembo à part banzembo dynastie pesa ya mabe pour dynastie na ba kantique banzembo loka ba carte rose ba kantique ba puissant banzembo loka ba marionnette dynastie là ça va to teka ki tourne ma plateforme et tout album bête la diva non ça va déjà biso album da ça va et que bien biso le bela ba vite la diva yebi nga za bena combattre solo ya vrai ya moko te biso internet bikara marambaronde ezokendele moi ba vie moi ba nini ça rappelle que et ça la musicien quoi te la diva boyebi politique à faire rigola et ça politique à ba vite ba tout temps ba vie baza mal vie na musique ya Congo boyebi bien c'est un ben bato moni bato le bela ba vie ba ben individu mais tout mais mère oye ba bato le bela ba vite nga za mieux expliquer non la diva moni bato le bela ba vie ça par exemple expliquer biso ka ndenge bien faire abeta musique ya ba vite faire misi merci et ya non kitoko to misi dynastie on les okende kitoko et te kama kitoko na plateforme étude dynastie et ça la ngopena kitoko donc meilleur album oyo pena attend meilleur album eza dynastie béton to tambola biso tout okende ba kermesse na ba fête ça batu na ville ya Getsa ça boko ça batu te so bo sali campagne ba bena dynastie to sali no campagne plus que ya mabe ya album na bino po to yebi ndebo misaki na nde to okelelo dynastie ezobeta et pour so tali lelo ba album ebele bimaki na 2020 et beti na 2022 ba misube bimaki na 2020 na 2022 ezobeta te mais oh mère oui bato yo mo yo za meta so bige nani abimisanga 2020 nani abimisanga na 2020 nani abeta na 2022 nani abimisanga na 2020 abeta te na 2022 ba album ebimi bon ebimi na avant ou bien après dynastie oui album nini za pene ebeta makasi te na minute maman depuis dynastie bima et compliqué ba album tout pour faire 5 ans bimisanga te bato na posa ba yo ka faire maman elle a dit franchement na minute mais na minute dynastie muto numéro 1 mais il reste to yo kango dynastie ba tout la minute ba yo ka dynastie toutes les places to okende kutu avant ezali na bato bazali na mbriema mais ce qu'on net au fin de l'année c'est dynastie
pour album Nzembo beti na fête ya Fanny Tshisekedi ndeko na biso moi na président Otobala famille na biso abali grand frère na biso David Mangaya Nzembo betaki toza ya dynastie chef de l'état abinaki carte rose et Sili mais chef de l'état au monte que ba marié ya famille présidentielle moi na président na mobali na ye ba koti na carte rose et beti soki 5 fois 10 fois meilleure chanson Oyo, toza siko Nzembo leki carte rose ezate. Siko na ba rumba tout, a dédié famille présidentielle. To sola bien. Yebisanga Nzembo so carte rose. Oki na ba rumba to zo beta siko. O senti bela que te Nzembo de carte rose. C'est solo la difa. Bato abimisa ina bato abimisa ina ba 2020 lelo. Oyo ka bango te. Fallait abimisa na 2020. Abimisa nzela mon héritier. Lelo ce que héritier beta. Ouais, fallait. Ce que bato héritier il fallait que ba lo ba makambo wana. Bango ba lo mo te, bango ba limba. Ya on a biso ayo kana na nini? Ayo kana na nini? Fallait rebeta est-ce que bloquer ces albums te? To ba na succès. Na succès est-ce que asu na succès te? Héritier le na succès. Succès biso na kisa ça. Ngaza nga combattant. Na nga Gaulois, na sniper ya fait rigolo na président Fachi Betome. Maramo na lo bageza clair. Bato héritier il fallait pas takende fali. Bon ba linga ba kota ba ventira qui dernier fils. Faut bon lo ba kuto héritier a gagné. So za yiba to fali que héritier misaka album mianjimi de mo sile tikala. Ya fali betaka. Ndi ba bo héritier. Na ko finga. Ye bien ngote mama. Héritier le baraté. Ba lo baraté ba ngo sous na ba fa na ba plateau, ba ngba taker souffrir. Bon ba ngo sous mo ba ko distraction ti fabrication héritier et ça ba distraction. Bato héritier en place non. Il y a un problème entre héritier Watanabe, bien de son, na fabrication. C'est ça, il y a un ngai na oloba. Il y a un mère au sein de bendo poser la question. Il y a un na oloba siko. Au moins ni batu ya héritier. Il fallait pas soit tabattaquer, fallait pas ébisser clair que héritier bobi misara nzela mo pas misara bon pour ça a diminuer héritier. On comprend nga tenga na oloba ngala ele ke rocher le combattant dans son makambo vérité boy. Mais ba la timba na baby fallait non zela ya bimi sara neti zela na bato ba fallait oui à combattre ba mission congolais na bato ba o fallait ça les premiers c'est que bato on penga na benga binuka ba bourrique pour te comparer kan héritier bon comment il fallait ça les premiers temps il fallait misser album zela mon héritier na 2020 le 18 ba tout ba loba fallait mais lelo ni disque d'or album wana ba Nzembo tout oyoka ki na 2020 na 2021 lelo na 2022 ebe tate mama oyebi mais lelo héritier place toleka mianjimi demo si ko fallait ba to héritier ba temps ba lobela ka fali makambo lelo bongolo ba makambo to héritier okufa ke héritier misaka album za mona fali tana ba no ba ke fali za numéro 1 mais héritier dundaka bongolo ba mongolo wata okufa tellement que biso ba combattre to mieux placé to oyebi sabino ba vérité bo tika na mi fona ba plateau bo taka bo bon allez bon nos hommes c'est ma réponse entre frère et héritier non c'est un faux débat héritier de faut pas louganer ba héritier ba takene fali ba ça fali vérité que au misara album mama b toko solide héritier misara miange na ye et beta koleka tokos d parce que wapi qu'il est premier ya fali nga na otuna ngai ti jusque là qu'il est premier fali et le que la nga na ebité na ko sala nini na soiba na soiba te parce qu'il fallait aussi la ni des minutes de tolo ba ça tourner en Europe il y a le kuta maman tourner mais tout maman na ngai musique ya Congo au moins musique ya Congo même Franck qui sait qu'il y a même pas musicien na poto à l'époque même Venabiso chancelier de Singo c'est même pas musicien poto donc pour na Congo même musicien poto le long de Gutu moi ba tamité mama be ba kota trop et comme sous ba problème invitation de Europe parce que na invitation akena na invitation beta ba concert que fallait jusque là de pas que tourner dans la poto na beti concert télé to fabrication auto betaki ba fouti mbongo to moni rien o beti na Londres ba sangana et le monde que concert en plein air ya ofele bongo bah il était là oui niveau n'est les premiers mais na niveau n'est les premiers oh non la diva ya kendara na ba sentiment ya kendara concert na beti concert ya ki fête ya mariage ya batu il était invité dans groupe na yé a beti concert wana teke ba to futi ba billet non biso mona on ba attendre ba kiti ya fête mais oui a betaki en Hollande concert ba to belé ya fête au beti na Belgique ya fête au beti na Allemagne ya fête
obeti sous na Londres siko ba concert a fait kando ka ezaka po ya Jackie mais que je fallait à passer Jackie ninga lobaki non fallait poupa yende aza numéro 1 na ba mission na biso actuellement. Ya Jackie c'est un ignorant. On a regretté, Gilles était Moulopo c'est un ignorant. Na loba bien ngana combattant. Na loba bien pas comprendre, c'est un ignorant. O ko loba vérité ta ke yo mo Gilles de tout ça ba fanatique na yo, o saka rumba love. Kasa yebi ka bi ka minute. Non, c'est un ignorant. Gilles était ngana bandeli yango. Na bongo na loba nga as un individu. Pour na respect na ya wenge, na pesa ba respect to na wenge. Mais c'est un ignorant. Yo mo Gilles était au sein de Nzembo oyo eleki banzemba fali ke na ki lelo somme to na ki sika mo boye na ki bien atteint au sala après 20 ans que il y a ça là bas champ oye ba c'est un ignorant net inosbi te inosbi maman nanga inosbi so eleki na plateau botuniye fali numéro 1 ayebi makamwa te po innocent pe asa numéro 1 na orchestre na groupe na ki na États-Unis na batu na ki na Cameroun Togo na batu ne biseke fali asa numéro 1 aïe mambo on a te to siliki te to longoli non yacheta mère yacheta azana makambo on a te faire gola te ngala lo bananga ngote ngala lo bananga ngote te nzembo neza nango sate eza déjà yemba nzembo de kota alobi eza ba sentiment abimi ignorant même chez les padres abimi ignorant te azana ye batika ngo balongola point balongola nzembo te nzembo eza nango mais te wana non bagolo to tomboki te to comprendre maturité na immaturité ba mission congolais biso to comprendre biso to tala bono bandako na ko zanga na bango to comprendre ngo. Donc, je suis moko pe azali premier na ba fanatique na ba mission na na orchestre na jamais akokabaka pouvoir bongo pouvoir bakaba ngote je était c'est un grand ya biso wenge mais to sauter na biso page mais na biso ka ya ignorant et si na on peut biso bakolo te mais ay bakaki ya ça le premier na famille na bana na mwasi na orchestre na ba fanatique a décevoir ba fanatique donc yona nzambe na ovi na biso jidete yona nzambe na mais obo sala lobby ko rattraper bino biso pe to kola to mona bino to banda ko mona bino ndebunde to koli na bino ensemble to mo be avanti bo sana ndebo kolibo mais faire article la tant que contestable la musique à Congo bo combattre faire bo luka bo détruire bo diminuer faire mais faire article la Jésus de Mia Samboko. Voilà, là, vous constatez que nous sommes avec Liverpool. Hein? Mais babanga na bangote babanga te. Merci à Junior Mobulakani, pardon. Je dis un grand merci à Véro Malonda, Véro Bolingo, pardon. Moi, et maman Mounene depuis France. Je dis un grand merci à Platini Loubounou, pourquoi pas à Patience Loubounou, nouveau marié. Je dis un grand merci à Lucien CTB et Faux Perso. Donc, mon yaya, je te salue. Je dis un grand merci aussi à Belle Huile Naturelle. Pourquoi pas en 18 la diva Congo est 5 officiel plus télévision on a Simanazo mon aridi bon teke l'homme géant autrement dit Dadi na bango Liverpool oui naza vena à l'aise combattant faut bien Liverpool les combattants les combattants les snipers de fer égaux na président Fachi Beto faut tchara bat balanda ba comprendre ba mo que to sur la claire Liverpool bayoki ma liberté. Et ça, bateau balbi non. Pourquoi moi en boka faire écho la go le baquet? Baluka qui va bloquer mais il a bloqué bango. Selon Batune balobi babi. Pourquoi écho le capot? On sait qu'il y a quoi qu'il en fallait parce que fallait la yembi te bloquer tous les jaloux te bloquer. Il va y aller tout ça. Balinga qui va bloquer il a bloqué bango. Parce qu'il fallait pas bloquer les fers. Eh ben non. Oh, il y a missi bloqué tant faire en la prison. Faire à débloquer bango. Faire à débloquer. Monter le temps quand même missi bloqué faire maman à bien. Ouais. Il y a deux et ça projet calendrier. Il y a côté studio na démo et où mériter maman missi. Il y a où mériter. Nga na lo ba misa ka mi ange mi demo. To fandi mu ga misi sunje mo be pola. Mi ange mi demo ke ba misa ange la mo na mi ange mi demo. Ba misa ange la mo. Na hérité. Mi ange mi demo na tokos de kinda esila. Abimisi su tokos 3 awanga nyango yemoko o ez album na ngaite esiko ezalaki nini album note ezalaki nini
tout sur la demeure. Donc, à Kassene, tu as bloqué Ferregola. Ferregola a débloqué, a mis bloqué. A bloqué Stade, a bloqué Makamone, a bloqué Fina, a bloqué Fina, Ferre Saint Jésus, Ferre Saint Moumbu, Saint Coutumier. A bloqué le 29 ils ont maintenu que moi a fallu pour bête dans stade de Martyrs qu'on a bloqué on a concert exact nous on s'engage les combattants dans expliquer on a nous faire une petite information est-ce que on a mboko mutoko ko ça par rapport il y a disons n'engé publicité zo les na réseau publicité zo les cas na qui ne les cas publicité zo les cas que le 29 na stade n'engé ça bon concert est annulé. La diva. Concert, je suis congolais de père et de mère, je suis le combattant. Le bien où il y a Fatih Béton. Concert est annulé. Boebi Mboka, il y a Wenge Betapo, Wenge et Betapo, Wenge institutions. Fali c'est un individu. Mais si quoi musique et beta kutu ba série à guerre wana ezaki siko na minute okaka na minute on habite na minute wenge ba combattre wenge makasi moto ya fali ba combattre yango te ba biga ke concert ezate wenge ba combattre biso makasi mais to beta ba lobati ba mbule ko beta et ba do ko kufa le 30 juin ba kufa ba 4 machette mais tout le monde concert ni muta taka papa chéra loba allumez-vous au téléphone bah tout va appeler ça chombo donc il y a des choses différentes na fali na wenge ba sangana ki ba ekolo tout wenge ça le quoi drapeau à Congo wenge ba bundi trop pour la musique pourquoi pas fali pour paper asa le logo yango na lobby ba type ba sécurité yango biso to linga to continue ba téléphone na biso et tout na nous to juste solution na nous to juste solution te mboka faut solution batala ke maman chef de l'état Zali garant des nations président Fatih Béton tout cela bien mère pardon opposer la question pardon opposer la question gouvernement central il y a grand pote Sama Lukonde point ministre Biso que j'ai sali mais il est belé Moussale qui n'est kitoko toujours combattu mais jamais abattu mon premier ministre Sama Lukonde ce qui n'a yé non qui n'a quitté ça toi kana mon continuation qui ça Kambambo papa Gentini Ngobila hein que j'ai sali mon papa ville kitoko ambriement exacté malgré moi yini balinga ba ko distraire biso bakino assistant social na biso assistant ya gouverneur les vit pas inde ko na biso qui meza na mboka asa pena armée mokonzi ya armée pe asa donc eza mboka siko mboka pe so ka décision ba ota la température to ça na ndenge ba kuluna ba okata batubo yoko ndimo kende ba yibo plante to so la bien nga na combattre nga lingi na kape nga lingi kape yango nga na lobby pourquoi pas ceux qui na wenge musique 4x4 ça maki yango pour ni pas fallait ça actuellement na nous décision on a ba jute que fallait ko beta concert ba tu ba comprendre yaza muta ba sentiment ya on a benga individu yaza muta ba sentiment na ba fanatique na ba fanatique à réseaux sociaux ba salima automatique ba pendant ko matame ceux qui mboka décider pardon concert été donc après mon mboka faire rigolo au beta le décembre le 25 non est-ce que faire attika la Rolanda falinde alanda faire imita faire a copier faire ba soyez pas mutungu ba mais oyebi ba soyez pas mutungu ba pour na faire déjà faire na 5 ans beta na wenge fali c'est un individu à la raté na ba argument na clair c'est un individu à la raté dans 5 temps on fait à voyager na wenge fali à la raté déjà mais où c'est yango tu vois si voilà to yebi que faire à banda musique avant parce qu'on a alanda muninga arrivé à faire rigolo na nini na disons na maison na quartier la terre pardon excuse-moi na quartier la terre ça là déjà que fali bon na mboka fali pour ça déjà là-bas na ba projet na ya kolongo non ça na ba projet kolongo faire muta longo lisa e quartier la terre ba projet kolongo te ye mutaina vie na ye album basali ki monde arabe album e marché kitoko amoni nzembo yembaki na monde arabe faire ye balusi yango biso nga saka na fikino fara maison mère betaka na quartier matin oyo bayembisaka fali nzembo afere et salama jamais bayembisa fali 100 kg ya kemba vite imante bachango tina ba réseaux sociaux oyo quartier matin ba kimaka ta quartier matin est grand complet na faire na fali na batutu mais ba kima désert maison mère tout froid pas ye mabe ki nga ye yo mwana ngani ebima na ndule wana nga ye yo mwana ngani
Ezaratilo, dernièrement, on a les réseaux sociaux. Batie pena quartier matin, na Kaya, ya Bois Congo, Kao. Batie, ya solo. Quartier matin. Batie pena quartier matin, Kao. Batie Wenge. Ok. Quartier matin, la tête Zalaka. Serait avec Sam Tito. Matin lelo. Mais matin lelo, et comme un sentiment. Et comme il y a un orchestre, on est l'orchestre, et comme on a un sentiment, donc, Mutungu va savoir sentiment naïe. Au monde, il y a un autre individu, faire Mutungu va savoir sentiment naïe, faire Muta comme ça y est, leader, tiens ça la droit chemin, la diva, la souci, il y a faire. Pour faire d'abord ça les marquis, Fimbu. 100 kilos dégoyé, bien amour intérêt, dégâts, là-bas, vocal, tous les patres, salara, là-bas, nzembo, embaga, y'a massa naïe. Donc faire les caca fali kala et careza ne lo fali azo les ka faire na l'autre côté na l'autre côté na qui les premiers na les premiers à yo na orchestre non na moi si non na bana non na entourage na yo pas qu'il y a ba tout fierté au moins mboka fali ah ça la ngopona bana ah ça la ngopona ah ça bana ça ba featuring na ya ba star minene ya nini etali bisote etali yeti etali na musique etali dépasse les featuring en Junine au pona mboka Gims a bête album na France a bête album na France album il besoin disque de diamant a bête star de France ye de pas bandi ba projet na ba featuring et l'oroni trophée ni na moi mune et ba voyage de l'autre côté voyage ko question ba bilamba kangi ba photo na ben il y a on tourné te ba petit concert que il fallait assister m'a présenter ambassade bimi ba pesa ambassade mi quoi marketer te ne beza que maison mère était poto ba ju café room ba bimi c'est café room ba bimi ayi ba gangi wa nenge BCBG kenda poto sere soko ba vene biso ba nono fuji et puis succès ba kenda na poto nono fuji Gino Caporeji na segna nani na Mino Abraham succès ba kenda na ngo poto et le mais aussi c'est le côté est-ce que baba musicien qui mère baba musicien qui baba ça ba tunde ba na poto bongo ba ça na bango le côté. Mais les biso concert ni ba beti oyo fallait présenter et mani yembi vocal ba sengi bis. Mais musique à Congo ça la bongo tant qu'on orchestre poto groupe. Yo mone ba soto ke ndana ba tu poto ma misi ba kima o moni ke na concert à betaka na Lyon à présenter ba musicien na au Kenya au Shomi au Yamado musicien ko ke nda bongo. Petanga misi tanga misi système bayemba ke lokote bayemba kasi wona ki motema beti eza motema beti yemo mutungu ba présenter musicien na misi ke nda bongo yemo mutungu ba à présenter même quand tu bien filé à présenter ba musicien na o kingandi o kiosko sala ngote point o sa ba musicien ba ebanité ba na poto ba ebanité ba leka ba fufu ba kanga ba photo to mona bango musicien mo tatem na poto ba ebele neti ta moni to bo soki ilunga ke poto buka poto kasi ko ke ilunga nenga ga bongo na succès dynastie o ilunga ke poto poto ba kenda bongo ba fabrication ba kenda poto liboso na maison mère 20 na présenter ba na Zénith fallait zo l'exatango a distrait azo distrait peuple congolais mambo biso ba combattant to linga ngote mona tawo mto na ndinga distraction peuple congolais biso to telemele na vision chef de l'état na ndenge a déboulonné hein na ndenge a déboulonné bo to telemela bango donc a aider mboka te ba misene ba su pardon la diva ba misene ba su na bango so 4 ans ya pamba ba sala ngoni ba sala ngo nini ba misene ba ebanité et l'autre côté à cause ça ba to 38 dates il y en a qui Londres concert à Mabé au monaki. Mais ils ont concerté le niveau tout sur la bien. Il faut que ça soit à la poto $30, $50. Il fallait que un autre même là billet $100 na poto. Rien exact. Dépend la tourner à poto. Ba concert to beta ya ko sanga na batu. Donné ti yo to balani boye to linga fali aye abetine batu na fête ba bini ba le ba fufu ba meli na bango esili. Faire abeta un concert ya mbongo. So faire à qui na poto moi bela que neza tourner à poto. To bela que maison ah matchaka ba ndule tu ya maison mère na BCBG. Ba pesa mais avant ya mata la ya ba sentiment relation maman relation que ngai na yo to yebi to zo bala na to bengi oh azo caché ni relation na yo zo caché relation na ye
foutre le billet. Non. Hier relation na foutre les mbongo ana kisasa ba bundele ba zuba doki wana soki ba soba doki soba papier soni ba pesi bango ba pesi bango soki ba ke so foutre mbongo. Non. Tout le monde a peine se déplacer après ça caché. Avant Missa se déplacer pour na concert ou bien minimum les arabes. Jamais il a fallu ça bon côté. N'importe fallait que ça ba sentiment na yé. Ngana yebisa yo. Concert ni fallait be trouver ba tene mo ba futa mbongo. Bon biso bi ta la mère to yebi musique yo. Tout le monde a tiré ba tia ba concert ma que maison mère be ta la Suisse. Concert à maison mère ya ka la Suisse. Quand ba 2000 ya ba roi David ya ba fabriquer ça. La que tourner Europe. Que BCBG qui tourner Europe pour sentir que ba bet en Allemagne ba bi que ba tia bena Allemagne concert place Lingandi ba doit fouta autant d'euros. Il a fallu et ça bon. Tu vois bien qu'il est premier ce qu'il a fallu. Pour avec un concert en fêlé na poto na qu'il est premier na yi. Aza le chèque mon il fallait. Au quoi ya mabe. Shit a fallu ça mabe. Tant musu même pas d'accord tigala nango. Pour aza ba sentiment na mokina en général bota bana mais aza ko maîtriser makambuti. Oh mais non seulement merci beaucoup. Bon moi Elone Sabino qui ça le lot tout ça basé tout na busoba. Ndé to aboye na ki les premières fali atongi ni école ana ninda kwa 10 niveau. Ba projet siko yeda comme les premiers siko succès comme aussi là ba tout ça ba so trône les premiers yolo bani. Héritier to botole les premiers ba bisaki musique à Congo. Yé kuta bunda na ba da jouer ba nani mais héritier betier. Ya wana bisa ba to wata botika on se distrait. Botika on se distrait. Pour misaki mianji mi demo nzela mo na fali ngo succès album of misana bino mais bino bolinga boye la guerre na bato ba misana bino nzela mo te biso ba guerre misia Congo et la diva et ça rappelle que faire so misina nzela mo héritier wana tilo ngo sa guerre mais bino bato héritier mo nike bo gagner na bino fali to ko loba ngo mo mo datemba ko sala te soti bo lia mbongo ne pamba bo sa musala te pour na limiter muto ko pekisa bato ne ba loba na musique on a limité mutu mi système on te leader mota wala ngete ba tunanga ba loba tete début so de coller ça bon te loba kaka ba sakara ba saki ba loba sira na beto mona ba te belé ba loba le lopé to mona biso pe to loba kaka ba guerre ba wengi to mona ba te belé ba loba le lopé guerre ngo to ça petit fali a na montre na ya 6000 o ya cher et les qui ya nani o ya innocent innocent avec une montre vous avez 4900 mais petit fallait ça on a émission il y a ce qu'on a sur là petit fallait c'est un individu bon tu as été dans makambo bino mutu bino ba journée c'est beaucoup mais c'est petit fallait aza individu on dit kasi na baza batu ketu baza bato réseaux sociaux monde ba fanatique a fali na entourage a fali na bato fali ba bato ketu ba bato meter mabe innocent la qui montre na c'est 100 000 allez petit fali ba PC montre moi azana na niveau ya innocenté bongo misaye innocent ko ye moko na fali ko tout différence ya te na ba voyage na succès na ba nombre de vie et pour ni bo 500 mai na poto biso do buntsaka innocent la fali ne ba mesala obunda te petit fali te c'est un individu petit moko vaut rien petit moko sans na yenga na yebaka yango te sans sa petit beaucoup misé petit fali en fin de sa fali makasi je te jure au moins tu balati monte manzanza ya mabe bakelo ba 6000 donc au moins qui motema mabe ya bato fali et monana non innocent nga lati montre bongo 4000 petit fali nga lati montre 6000 kindoki mama qui motema mabe monani biso beto kena bino na motema mabe wana innocent ko yemo na fali kuta legi innocent na atane lo côté po baka ba kongole ba ndenga moko innocent ko ta tonga banda ko na goma fali tonga ngote apesa ngo bato fele sikoto wana lo ba makambo innocent mo legi fali innocent mo na moko innocent legi fali innocent tonga ba palin apesa ngo bato ba fanda ko fele mère atonga la mère na bango palin fali tonga ni famille ne palin ni bande ko ne palin innocent tonga na famille ne palin ki to kwa kilelo to so la bien pour ni bolinga bocha un individu que oh non nga siko na Alexis bon te Alexis bon que mutin que non moni ngai na combattre na c'est bon place bon ba ko ya fali netina muto ngai na zakana ye na ko diminuer kaka nde ba welinga ba diminuer innocent ngai na diminuer ka fali
Il y a un habit pardon, mère. Pardon, na suki na marma innocent na fali. Innocent tonga banda ko fali tonga ngote. Soit disant fali za ba mbongo le ka innocent. Ana ninda ko mo ba tonga pesa ba to afanda ofele. Innocent tonga banda ko ebele na goma. Akabola ngo batu ofele, batu tu bandima. Donc innocent le ki fali na mboko na ki combattant de to bunda. Netinga sona la mbongo. O mo bela ki na tongi banda ko na pesa ba to ofele. O mo bela na seli bilanga ba mama ba mozo bandunda ba pondu ba ofele. Mais on a foutu à bateau, on sait la bilanga. Pour la mboka na linga mboka na. Donc innocent tout, fallait les gars on est le côté na ni montre, na ni chemise, na ni ketch. Pour ça innocent, sauf fallait soit balman, innocent somba balman. Si qu'on est toi beau. Innocent la mbongo na cache. Sauf fallait que États-Unis innocent que États-Unis. Sauf qu'il fallait que Londres innocent que Londres. Ba kenda na fali nini Abidjan. Maman présidente ya Côte d'Ivoire, ninga yamba innocent, ninga yamba fali. Botika ko na ba black. On est ba black. Nene bayamba innocent, ne bayamba fali. Parce que petit fali on un individu na innocent à ta égalité mukesa te. Na nyonso ya kibo motobo. Exact. Est-ce que pour ni bolinga innocent la ti montre ne ya bien boya bolati si ndoki. Donc ndo mo belage mutu. Noaza ne ti petit monde ki apumbaki, mo ndeza ndoki akwei. Ma papa donc kindoki sili ça c'est sili. Buto kangi eskobo. Yango na siku wana komisi ko kinbe ti falisi ko to kangesi ko ndoki akwaya ki siko na butu bu to kangi na moye ndoki ba tondi na bovan donc aza ndoki na ba tinde ba ndoki na ba fanatika fali ba ndoki fallait les guinéens innocents de l'autre côté je te jure allez innocents de l'autre côté dinga c'est clair pasteur Denis les azobi misa album na e afro pétage kota mère kota afro pétage au bimakala mingi na fois peut-être j'ai ma calamine est-ce qu'il y a bien ici faire école parce que featuring comme ça non premièrement on a bien la biso quadra n'est pas comme ça na quadra featuring on ça na mission belé est-ce qu'il y a bien ici faire école mais la diva neti Denis Lesi un peu pasteur déjà tout le monde est pasteur on a livré pour les combattants les Roger les combattants les snipers le président Fachi Béton na la musique à Congo JB Wera hérité, ferré. Donc, il y a ça, on a yé. Oui, petit nanga américain. Donc, il n'y a pas de Aza, Denis Lesi, Aza, pasteur. Tout le monde est maman pasteur. Ah, pasteur, Denis Lesi, c'est un maman qui pasteur. Il y a une musique à Pagano. On va pour l'ensemble. On va ensemble pétage. Moi, toi, encourageras. C'est un individu, d'abord, c'est un individu, c'est un individu dans le monde. C'est un individu, c'est un Azan ni prophète, c'est un individu, premièrement, c'est un individu d'abord dans le monde. Avant la chité, deux, elle a dit, pasteur, basa. Quand pasteur, basa. Maman, ça la musique, musique, na biso ya mokili, ya bato bakisi. A reverser ma pasteur. A reverser ma pasteur. Donc on fait des débats yokanake. C'est le mot boé. C'est le mot pour naïe. Pour comme na souka. Ndi wala salaire du péché c'est la mort. Denis Lesi soit mission zemba ou melato kufa. Ngam na lo bango. Aloba tous les professeurs okuta. Nga liver pour les combattants les Roger les combattants dans le bango. Soit mission zembo ou melato kufa. Pour la salaire du péché c'est la mort. Asali mabe trop. Jusque là, nous avons les pétages. Bon, quand on a des lelo, des ça okufa kala te. Nous avons les pétages. Mon dos mis pétage pour liwa nomba mort. Pour la salaire du péché c'est la mort. Asali masumu to, aza pasteur amela diamba. Azora bandumba, akota rabar, akota raboite, amela whisky, amela kasela, amela tembo, asala nyonso. Non, la diva. La diva. Liverpool s'il vous plaît. Par rapport jamais. À pasteur Moussousso, c'est mieux que ça là. C'est mieux. 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 Mais c'est mieux. C'est mieux que des bons motei. C'est mieux. Mais yom moko motei. On dit on met bimisi na poisaki aux amabe. Au bon église. Que ouais clair. Il y en a habité ça clair. Amela ranyo sona diamba. Na cigarette. Ngam ngai mutu na ebisio. Ngam na ebi Denis Lesi. Ngam na ebi Denis Lesi. Mère, ngam na ebi Denis Lesi. Déjà à la fin, mot de la fin na yo,
Parce que nous sommes déjà. Moi de la fin n'a donné les snap misi pétage bon. Ninga le baïk a vu na biso fanda okufa. Na ninga wenge. O wenge mutu mo akufa kalate akosi. Yende mutu akufa. Yenda zokufa. Ninga misi pétage ba comme na suka la salaire du péché c'est la mort. Bolo ngisanga. Tiba ne yana nde to kende binomo bo monango. Nzembo to lele lo pétage. Donc point barre pour les combattants. Moi de la fin n'a PC message. Et comme là et beaucoup misango. Bo partager mes missions. Beaucoup sur la page, bo like yango. Dinile sinzembo to lele pétage. Pe comme na suka okufa. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divers. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de l'aide. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait il a ta mabe. Maison divers. A Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison Given. Balingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bon, à Salima Betoula, à côté de la prison, à violer ma momie, à Salima, à Ibina Koiba, à Salima Bela Mabe, à Tigina Magamanzambe, à Kominaye Mopagano. Siko, et c'est quand il Liwanae, Obiso comment c'est là. Donc, pour Nangaï, Nanelo Moussan Kolobate, Nzembo Naye, Ebima, Tema Baga, Nzembo Neso Ebimi, Yangoto Lilae. On a vu qu'on code à Nacheli, et un petit code à mon Nacheli. Soit à quoi ça n'a pas mis Nzembo à Okufa. Tout ça n'a pas mis. Pour un arbitre, va kufa. Ba tout bon, après ça professeur va kufa. Après ça la personne professeur yo mopé au kufa so misi pétage. Le mot de la fin na ngwana à part ça. Ba yanga mbote donc ba yanga bena mbote makasi. Bo tenir biso beaucoup plus rigueur. Moi je suis le combattant Liverpool, le combattant les snipers de président Fati Beton na mboka na ele to moni mboka. So na nga mboka siko. To moni siko mboka ndenge ki na ngo bien. To moni banzela po ba to baliaka. Lelo avant to lia bien faut banzela et tongama. Premièrement maman na la diva. Soki non mère ngalo ba lelo moko mère ngalo ba lelo moto lia chaque jour même chez Bino ba lia ndako moto na gisa c'est là la nzala mais du fait que ba linga non ezala ngwe belé to boité mais la plupart batu balinga balia parce que la ginzala lobby le bolinga bolia donc auto linga nanu température à bateau comme calme banzela nanu yango lesaka mboka soki nzela cimetière aneza obuka na batuti ba makaluka bakende tizando ba sata mususu 5 heures du temps nzela muto olemba ata bana ki wenze alors que wenze comme retard so nganda ko bana ba olia retard. Là je profite à dire félicitations au président Pati. Pour na banzela non so presque doza a nini doza a na nini na comment on appelle ça nini lingwala omoni banzela oui banzela partout ngiringiri elenge Cécile kitambo félicitations yango de photo to lobela makamba bien lelo mama toko takate kaka so muta salinga na lobela nga bato basali makamba mabe pona mo bato auto soli la musique mutu no so muta sali mama bien te mais na ndenga mboka président Fati Beton au sala trop maman. Mais Aza combattu, mais Baolong a été jamais abattu. Félicitations à chef de l'État, na maman Nabiso Denise Nyakero, première dame Yamboka, Moussala Kitoko Maele, maman Banebele, la douceur Yamboka. Félicitations, la diva P Yamboka. Tu peux se bambote belé, na famille tout, famille présidentielle tout, ba ve tout, bandeko tout, bana tout, ba nièce, ba neveu, bambote belé, o abino Liverpool, les combattants, les snipers de président Fati Beton, Mboka Kitoko, Marambuto ekende bien. Bambote nanga la massa nangai, Francis Ribelo, passeport rouge. Charge à Schengen, papa na Francina Kibelo na Emma Kibelo. Bambote na la grand frère na Mpakashide Kibelo. Motema Nasha Gazo, yana Joël Gazo. Bambote na ina Ardan Kibelo, Gislain Kibelo, mwana Angola, mwana Luanda bambote belé, ya Roger les combattants, les snipers du président Fati Beton, na papa chéri international, ya Roger les combattants bambote belé, maître Waza le suprême d'ambassade à Congo na Belgique, bambote ebelé, Chic Faustino na Paris, bambote belé, Miss Faustino na Paris, bambote belé, Blanchard Mabanza, sona zongi lisusu na monara. Venabiso Gino Tchèque fou le roi de France, Stomy Boy Akafoulé, bambote belé, sona sous Belgique na moni souboy, ya Fanny Boka, Boka Nyanga. Fanny oui bien.
Bokanyanga. Et moi la standard de Liège. Donc Bokanyanga vient biso vient nga ba mbote belé ye to zali ni awa. Na immeuble tchak tchak ne mikili ba mbote belé autobala seulement mboto kitoko félicitations et mariage na bino ba mbote ebelé petit nga Kevin Kibelo hein moi na Dubaï de retour na mboka ba mbote belé yo moko pe la divana ndeko na biso na sima caméra l'homme géant olobi Ridi Bonteke l'homme géant mobali ya mwindo autrement dit dadi na ba Ridi Bonteke homme géant mobali ya mwindu autrement dit dadi na bango donc bambote na ebele na yebike musala kitoko bambote na biso na mère na biso mamuke Kibelo parce que maman muke mère mamuke maman mère na biso batutu balinga biso donc voilà la mère oh voilà la mère abote bandeko na tout bana mikili bambote ebele na pesi mbote na masa na Eric Bolakofo apana Enzo Bolakofo le patron de Cavavino Shadrack Mukendi Ibaka Maître Bolay Maître Bolay Maître Boulay, voilà, maître à travailler là-bas. On a là qui m'en a pas battu, la travail à donc au moins mon saute bien la différence au sport. Donc voilà, maître à travailler là-bas, champion Boulay, maître Djibilanga Makofi. Yesquad numéro 1, maître Ferregola. Champion Djibilanga Makofi, maître Bologo, maître Nzoube, de KV, Natala Bossuna Boagimi Samoni, maître Tigre Force, maître Vouzé Bagar Bitumba. On a tout ceinture dans l'âme. Surtout champion Boulay. Merci Liverpool. Là, c'était la Liverpool donc de Ferrego. Les combattants, les snipers du président Fachi Beton. Les snipers de Ferrego là. Et des présidents Fachi Beton. Faut qu'on ça à la diva. Mon candidat à mon compte. Donc, les Katolobara. Donc, vous commentez, vous likez, donc vous partagez l'émission. Et ça la biso vraiment qui te remarque. Bien peu au nom, vous s'abonnez, vous la biso bien marqué. Je dis un grand merci à RG Oulabila, Andy Oulabila, pourquoi pas à Benny Locasso. Moi, ça pembe. Hein, je dis un grand merci à Pitou Mansia, pourquoi pas, et grand merci à notre maman Doris Fimpa. Maman Doris Fimpa, Maman Doris Fimpa, pourquoi pas, bienvenue Mangwata, Moté Mayal, Annie Sabao, tes maman la blessée. Là pour clôturer, je dis un grand merci à celui qui était derrière les caméras, Redi Bonteke, l'homme géant, autrement dit Dadina Bango. Oui. Merci, au revoir, on se voit prochainement. Merci. Congolais solo.